eza vidéo moko ya hypocrisie hein. Neti Léa ndaya ya mukolo. Aza pena ya Léa. Pour bijou la rose avec Léa. OK. Ouais. Comme ça acte bon point. Et puis forme na ina état le linga ta bijou là c'est que Léa za songi makasi. Yo gel songi mais ça pas la cette belle que aligné mingi Léa Léa kizungu ni yozoki kizungu ni yozoki là au menu bijou si la bisala ko faire papa ba muta ba no kama ya tia avec kokota na itina chambre ya zo rentrer là muta zo le savoir muta ya mission na zo filmer zo mona zo tala et puis belé ba poster pour monsieur dans complexe ya SB. OK. On reprend. OK. Ya na matanga yule baté mutu nyonso asimio na loboko yenda ko bâti on a eu. Voilà, c'est ça. Toujours la reine à la taille du toko modèle la robe neige du toko coupe na bâti du toko. Atira rouge baiser. Rouge baiser. Parce que t'as baisé. Robe mabé. Robe le roi ma papou avion. Sandal mabé. Ya sala ba clash pas mams. Na makambo o ngala poster kuna. Bino boyebi o ngala sona demain. Sarah o aza capable de avoir un mot. Et bon pour wala na. Maman na nok la babito là. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio cuisine congolaise kobunga te kotatabana te adresse za se moko restaurant la Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pona kolia bio nazala besoin na lia ngando nazala besoin na lia pondu nazala besoin na lia madesu nazala besoin na lia nyama zamba ozala besoin lia mosaka ozala besoin lia ndunda ozala besoin melelo kwa malili ozala besoin beta billard ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle yoka adresse yo mutolinga obunga limité 7e rue résidentielle Otunikara avenue Venus numéro 30 au Romona. La Sédoise ezawana plagnon soza ngo besoin au colia et puis sauce bolognaise pesadi yemoko mama wabi la Sédoise la patronne yemoko na makusa. Venez manger bio olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozomona nga monde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle référence à Kim Marché
avenue ezaka simaki marché Vénus. Dans ce comme quand on a limité cette résidentielle autour de avenue Vénus numéro 30 au monde à restaurant la Cédoise au Kobeta billard au Gomelelo comme Alili ambiance ezaya gogo au lieu bio au Melipe bio au Silicipe bio place pe à repos ezali ba salon VIP na biso ezali olingi opema omela moi whisky omela moi champagne omela chicha donc au cause à la l'aise venez nombreux mangez bio 100% cuisine congolaise mangez bio chez la Cédoise bisous ngala ke kolia na tonda penda na vimsa libumu boya ebele kolia kotonda 100% bio soki oza besoin basalela yo surprise ya anniversaire oza na poto oza na Afrique oza besoin osala mama na bino papa na bino mwana na yo copine na yo copain na yo lesi na yo osala surprise anniversaire babi tozaka na Roni Evans eza wana mpona bino nyonso Roni Evans eza wana so oza na besoin basala bino surprise na mbongo mokie baosala bino surprise na mbongo mokie partout dans le monde baosala bino surprise maintenant zozo ilustrelenga bomona Roni Evans eza wana partout aux baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango numéro 130 na Gombe na sima ya Ina. Donc baza na deux adresses so oza na besoin kende omona bango sur place pour que baya kosala surprise na mama na bino na papa na bino na collègue ya mosala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Obenga bango okuta Roni Evans eza wana pona bino nyonso so po bino okende kaka sur place na adresse na bango baza na immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba pe na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence à Bralima. Soit au Béni Bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas c'est la meilleure. Roni Evans baza meilleur bazo salango kitoko professionnalisme de cop na bango. awa nzamina nayebi tusiku jour akolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka loki ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo ye moko. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye na fimbo napesi yo awa opiso tungu napataaa biso baestoka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo ya bato nzela botikela bato nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kasi njo soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig, Trocha numéro 9 on a la scène, on a babonné de Rolex sur ma perruque, on a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ma coupe ya Milai, Vanessa Airwig, Azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo, Rocha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Brand Cosmétique. Naïkola Sabino va produire Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage
Eza crème na biso yelongi oyo nga moko na sala kango, donc c'est très efficace, c'est très bien pour na bato balingi kotela ba soigner teint. So ndeti par exemple longola kasuko zikina ba moyi ozana ba noir na sia misu, donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre, mais écoutez soupe nza makasi te, donc eko garder teint na yo mais eko soigner peut en même temps. Oyo eza pona maboko, so ndeti maboko noir awa ou bien misapi on peut utiliser pe oyo tozana ba gamme nyonso ba gommage ba lotion ba lait, donc si vous êtes intéressé contactez biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Très heureux, très ému de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous regardez. En ce moment, je vous dis bonjour, bonsoir, un bon début de la semaine à tous et à toutes. À la présentation, c'est votre humble serviteur des Caraïbes Chia. Nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est là où on vous propose des émissions, des analyses équilibrées. Je vous dis un grand merci. J'ai le réel plaisir de recevoir encore une fois de plus. C'est dans cet endroit que je le transforme en mon plateau. Il s'agit de qui? C'est le journaliste Barizi Baza. Ça fait un peu un bout de temps. On est déjà de retour. Bolingaba analyse Nabiso, Bolingaba Bolingaba, je sais pas commentaire qui tourne. J'aime la ça me bien ma casse. Ma remarque, il y a des suggestions là, ça qui est vraiment trop évolué, trop ça, madame. Je dis un grand merci à Chris Canard, de celui qui est derrière la caméra. Merci de votre avis. Merci à Kinshasa, merci à Brazzaville, merci Paris. Je vous dis un grand merci. Merci à Tania Mabélinema de nous avoir assisté aujourd'hui. Si Chris est d'accord avec moi, à fond là de la caméra pour dire bonjour et bienvenue à Barizi Baza. Bonjour Bécaré, bonjour maintenant sur Barotalabiso. En tout cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez très massivement nos émissions. Je me nomme Barizi Baza, monsieur le journaliste. Pour Bato Bayebi, je suis là devant vous. La question est Bécaré. La réponse est rare. Voilà, laissez-nous aussi à vous tous. Que du bonheur, longévité, prospérité soit votre histoire, que vous prospérez à tous égards. Vous n'épargnez jamais celle qu'on appelle Merville et Matt depuis Montréal, à Botamaki le 25 mai. Je vous dis joyeux anniversaire, profitez au maximum. Nos sincères condoléances aussi le plus attristé. La famille tout bazar éprouvé, être cher à Bango, nous sommes de cœur avec vous. Voilà, Barizi Baza, tout le monde qui déjà, Michou Mbembele, encore bonbon na biso et chef tel autre que bon ça papa naie na habité déjà ba topé ba remonter ba question programme les années nini surtout ba couper ba na Kinshasa topé au bana ba séjour na Kinshasa on a assister Michou physiquement peut-être na moi quelque chose comment pour plus un programme à obsèque non na moni aposta qui programme samedi les veillée mortuaire et puis dimanche sortie à corps ils ont corps ils ont un cinquantenaire. Mais exposant on a Ave Maria. Parce que Ave Maria est à saluer carrément quand on a cinquantenaire. Donc samedi on a veillé pour toi accompagner Bonbon Abisso. Et puis dimanche tu as enterré Papa Mbembele. Et tous on a dans la journée c'est les gars dimanche on a quelques abakou comme sur le personnellement. Et ça me suis tout temps comment est-ce qu'on peut faire pour assister Michou financièrement aussi par rapport à mon cotisation et tout. Donc voilà, nous avons aussi que ça elle est juste à côté, vu que la monnaie est là, elle est tellement belle. Donc, pour certaines, beaucoup de Michou, Yemoko, ce Bozuye c'est bon, ce peut-être peu Bozuye, vu que peut-être en l'air, pour certaines, au bazar direct, tu vois. Attends la pierre là et comme on a pas Michou sans problème. Donc voilà, Baba retenir que Michou samedi Oyo et samedi la veillée mortuaire, dimanche le 1er, je crois le 1er juin ils a enterrement. Mais par ici, dans mon moment Michou, dans mon qui commentaire mon roboé, poste mort il y a madame au basala mabo qui n'a combat Nana a présenté mes condoléances na la famille Mbembele. Tout le monde qui au commis merci ceux qui veulent et tout soucier blou mabongo. Balobi poste il y a dit Nana commentaire na yo et qui est na moi qui là pourquoi pas traiter bon commentaire un peu négatif na tati oui na tata bon na kana commentaire ya moi qui là parce que muto aposta qui poste mon pays à Tinzga Chakal parce que
Michou Mbembele nde bato nyonso bazo transmettre ye ba condoléances pour yende mtasaka théâtre. OK. Famille Mbembele, bon je ne sais pas si il y a une famille Mbembele on a une famille Mbembele wana oyiba bango à travers Michou. OK. Pour la plupart. OK. Tu vois, donc il fallait qu'il adresser directement ma condoléance na ye pas Michou. Bah OK famille Mbembele il y a 12. Et quand elle a commenté, il dit à ce 2 jours, tout le monde, maman Enoch, la barbito là, a eu la biso. Maman Enoch, la barbito là. Comprenez-moi s'il vous plaît, dans la grippe. Donc, a eu la biso péché. Dinana, Péchanga, na millionnaire, il y a Boutou, Batine de la Raïe, Bambongo, il y a motivation. D'ailleurs, un millionnaire à Boutou, il y a Sarah et Zoaro pour la motivation. Maya Makelele, il y a Tindara, na MPSA. Miss Matadien, il peut atteindre la motivation. Je vois là, et le a déjà posté que c'est ça qu'on a pas un poste il y a le Kuta. Aussi millionnaire à Boutou poste il y a le Kuta. Il y a hypocrisie. OK. Et puis Belé va poster pour monsieur dans complexe il y a SB. OK. On va prendre. OK. Il y a un matin il y a le bateau nous soit simé dans le bon il y a combattre on a voilà c'est ça. Si la bissa la fait papa ba muta bano karama ya tia avec le côté na tina chambre ya rentrer là muta zo le centre même muta ya mission on a filmé ozomona donc voilà ça rappelle vrai et surtout na mona makambo il y a peut-être avant nzamba sanga grâce wala likambo ko ya lobby nga déjà la mimoneli on a tchèque pendant commentaire on a la licho et puis on a tchèque fan 4 que temps pendant une supprimer là alors on dirait qu'on a retiré ça ça là capture et matière alors qui peut m'interdire moi les garants de mon téléphone de mettre un commentaire et puis retirer qui téléphone on se met on a bango bien garant les garants de mon téléphone le téléphone on a garant là OK qui peut m'interdire moi les garants de mon téléphone maman Maria Fina bambote belé même t'as un t-shirt en pour yo le mot au lobby na capturant au lobby que bateau belé va reposter Michou na complexe va composer un complexe mais peut-être Michou pas à comédienne peut-être à bénéficier quand bazo ça pas non à comédienne et à ça na carte sa compagnie SB dans les abakou de SB ils ont le roi SB de Koufeli ils ont le roi Onatra collègue par exemple secrétaire ya Onatra à Koufeli. Parce que là-bas, tout le monde va là-bas confier un DG. Bah, on va présenter ma condoléance, c'est pas secrétaire, la boule qui est gros, soit DG à Onatra. On va prendre, hein? Et à régie des hommes, bah, soit la DG à Onatra, à mon secrétaire, mais il va transmettre ma condoléance, voilà. Il y a DG à mon photo, ça a bouilli. Mais est-ce qu'on va faire un courage à Yapi Namata? Tu es courant de Boyate, bon, ça a humilié. Ah, ok. Babakou existe ça non ba non ebele. OK. O boya matanga. Excusez-moi, motakou fait papa Mbembele. Mais les gars pas fanatiques que boya là pour balinga peu Michou. Pour moi la peu Michou en live, une occasion en or. Ah non voilà. Et puis Michou c'est pour balinga mams, non ba mona été occasion peut ça bino. Ave Maria. Donc boya c'est ba mona donc la mystique. Et parce que famille Mbembele et on comprend que Michou place à coma et level on va prendre parce que le lot quand c'est le dit tout la faste na ba famille na biso ya mo basala pe na moment na ko sana ba kitsa biso e moko mais so zo li kamba ba mo la bato ba landi mo ba ta nda ba na bato ta nda ba ko kamba ba ko wa yeki pe respect que ba ndo pesa yo échanger Babouka la tête, Michel Béra les demandes du président Baron mon appel papa chéri. J'ai bien pu peut-être jour à soirée, tu peux jouer la veille, tu peux jouer sortir encore. Vous allez comprendre hein? Donc on se prépare en tout. Donc voilà, merci beaucoup Barési Bazala, c'était juste le programme, il y a pas obsèque, il y a papa et Michou Mbembele. Ouais. Pour bien gagner pour présenter ma condoléance pour ça là, vrai qui toko. Voilà. Tout ce que vous tout mes comptes à Mambo pour les cancans sur les réseaux sociaux et Indi et qui Mati. Barési n'a pas une question. On a dit qu'ils ont beaucoup solo là, bien on a monté en route. So beaucoup beaucoup bête à la bakara. Mais comment la vidéo recircule sur les réseaux sociaux au moment na les na carrière n'y a soit ça là, au moment na Belleville na carrière soit ça là, au moment na bijoux royal na fête si ya major, un réseau pousse en bas au dongolo le quoi ça quelle est le quoi ça salité réaction par rapport à vidéo.
est-ce que ça quoi illustrer les bisons? Ouais, bah illustrer les bisons, mais là, vidéo mon cas il y a hypocrisie, hein. Là c'est les yanda ya mukolo. Aza pena ya léa. Pour bijou la rose avec léa. OK. Ouais. Allez je vais monter les gars. OK. Comme ça acte bon point. Et puis forme na ena état les lignes là ta bijou là c'est que léa za ka songi makasi. Yangel, songi. Mais ça va pas l'accepter Belgique aligné mi. Léa. Léa, qui zumuzu ni yosoki. Qui zumuzu ni yosoki là au menu bijou. Parce que bijou là on a mot. Il y a déjà là belle de taille, belle de figure pembe. Belle était sous côté ça. Oui, amakamo belle était oui. Abaki marama lobi kuna là ça les gars qui asilicité aza mususu fa loba. Na ozoya bijou lobi ofanda. Je le vois makambo. Ba kitso. Fa lobi la ya gel ata 3 mois. On va prendre. Ba comédien entre bango na bango ba kokolanaka. Ba lalanaka entre bango na bango pour la plupart. On a makambo. Vous comprendre? Il y a bijou par exemple peut-être ba ba kokola e. Parce que ya gel ba kokola ba pesa peu moi na ça la bien poser du pamboli. OK. Zomona, mais à un moment donné, il faut se respecter au bani, au combien de niveau mon boye, ça a la moins respect. Pas bon, ça va m'avoir mon boye, net. Il y aura sonit. Ce bijou va nous de la belle vie pour me faire un autre cabelé. Voilà. Donc il y a pour moi c'est après la belle le vite. Ou ça peut combattre. Major en succès. Major en boye ça bien boye pour la mariage d'ailleurs. Les pas major, bah nous jouer bah film bah principal. Principal est belé. Film oyo makoko oyo joueur anoni ko la belle za mwana eza baléa parce que yo mo reposa pe chaîne na ole anda ya TV ba tu pe ba oya pe o futa ba pe caché ta niveau se parabino ba mbengre ba sans esprit boué ba babino trop bas so to lobby o bo lobby maintenant étape aussi to comme là pour déjà tout garant de où simba ba simba et bosso ba mbolombo nyos mais babi peut-être il y a bijou on dirait qu'il y a une intention au pays ça belle vie bijou peut faire à station c'est on peut bijou muto ya vers ba ya mba super major super le le kaki on faut tout na expliquer biso bien ya zo ya na ye yo ba ya bijou ba ba dongo fa yo peut que na Gabriel yo peut bo dongo la bango bo dongo na kala fait dongo o dongo linga pe na dongo liyo toi. Mais bijou qui to quoi babi comme robe ni bijou la reine à la taille qui to modèle la robe nous qui to ko coupe la ba qui to atira rouge baiser mais c'est ça makambo rouge baiser parce que t'as belle vie robe ma bé robe le roi ma papou avion sandal ma bé yo encore ce baïs c'est que yo ça la beauté naturelle mais aïe ba peut-être yo peut âge déjà pousse na ménopause p oui kanga déjà bouton sur bini à ce bouton de l'infection ce qui a mis to éviter maquillage ma bé yo ça ranga simple la bé da ka chiner na bima non ba mariage là la vie il faut ba ko honorer ba invitation ba ninga ninga bali honorer peut-être un major à 4 combien est-ce que ba ka ba jouer les amis non peut-être ba ma top ba yete ba jouer les amis ba fait belé mais à penser na honorer pe et que tu na ninga roba ma bé roba papa moi ça major azo ba bi o likamni l'île sauf sourire ou quoi sandal ma belle robe on a eu donc quand tu comprends qu'est pas ça à un moment donné on peut se comment la patronne aussi me rappelle quelque chose mais distingue-toi bah ton abonnement qui te bazar que pas changer style t'es changer beaucoup bah voilà monsieur te donne ton robe là tu rappelles tout ah t'es pas moi là Tom Couture Tom ça ni à télé lambeau c'est pile là la robe à télé la chimène mengue chichi la donne avant ni à télé logo mais rien ade ba karim pas le capi de la mode ba lo bana souste ah OK par rapport à wenge oh ya maman peut ça va tout kanda ata ba besoin lo baté mais faut ka bolo ba pour ba lo so ba tout cabino te bolo ba mais là on lui pâté le peu biso lui pâté là les bisoté ils ont le biso peut toyer ils ont problème là ba tout nier sur le monde mais les abakoukte voilà mais bon muscle est avec un colo pour m'appeler que lui monto à problème na bijou dans un cas belle vie mais c'est la belle vie ba tout ya ba na romona te yé même ta bien belle vie là dessus ta là ay ba seki ba parce que
film à kitoko. Pas Gabriel Ndaloba. Mukala, ex Mukala non leka. Normal kaka. Lui a pas à Mukala baningati. On revient. Il est à ma présidence. Ma présidente le groupe La Gloire. Mais s'il n'a pas la vice-présidente. Parce que dans le groupe La Gloire, on peut m'envoyer les kakuna. Mais on parle de les scandales. Il y a si là. Mon appelle la vie. Pas le bagati. Mais par exemple, ça a fait tout le monde qui devient au la live, la live na iwana. Nous avons bana ko beta ya madilu atuni pour ça pe mutu akoy ko yeba pete akoy ko bossa na tatuni oza madilu. Mais babi baba ko excité bino pour ça là on va challenge ko finga ko baki belle façon que là même si j'ai temps pour papa m'a dit qu'est-ce qui se passe déjà maya makelele fi à Photoshop ah que nara na Nigeria pas yo karaba photo hein Photoshop pas a baxi filtre bakanga ba photo et tout na bébé bio ndoi na ye na ba ojuku o kokoro o nani nyosto wana dès que tu as un amitié, tu as un secret, tu as un amitié, ouais. Ok. Mais si tu as un complexe, un complexe à moi, on a c'est l'actualité. Pour côté ça va sur la film mais son dernier azuma kamunio so muninga sana asopeli ali bololo na yela biso ex madilu to se voir la face. Bon, on doit réussir à Bimana Madilou. Oui, on a su. Ok. Pour à l'époque, Madilou, Madilou avait le lot, Fali Ferré. Ok. Bakisi Wata. Comprendre? Fikout au Bimana, attends, musicien, il m'attend l'orchestre, il a filé, mais on bête le tangwa. Attends, vous basiste. On comprend? Il a bien filé. Hein? Oh, bon, ça va, Madouma, c'est Mabouma. Mabouma, c'est une allouée. Mais c'est moi, Rizé à Gola. Elle a fait. Mais Rizé a une musicien à quatre affaires. Il a fait. Alors, moi, ça va être qui pindi. Oui. Ok. Bon, parce que c'est la visionnaire. Grand esprit. En visionnaire loin. Mama Kéré Lazara ex Yaya Nabiso. Paka. Donc, on y déjà. Paka la makambo. C'est bon là. Générique. Bazoko Kate. Aïe. Bakoka Kate. Ex Yaya Mama Kéré. Azara pe ex ya Nabiso pa popi. Oh, t'es allé. Maman Leki. Oui. Il n'a remplacé ça. Tout le monde va sauver dans bango. Il y a ce soir. Le morceau peut-être là qui faut chéri na ye. Hein? Non là non. Là qui kala na ye. Mais grand ninja. Atalia Ponika Kasila. À part qu'on l'a quel côté. Ah. Tu as quel côté. Grand esprit. C'est à l'époque. Grand ninja. À ce moment-là même Cherokee. Ah c'est Cherokee na kala. Tout le monde a besoin kala Cherokee là qui marque la voiture na mokolo lelo. Surtout actualisé. Azaki visionnaire. Ok. Voilà bon la mams maquillée ba champion. Et on n'importe qui. Il va se remplacer et bêta. Ça oh caca. Oh ce que t'as. Yaya Madilu système. Bon mama ina ya mise. Okolela masumu na yo. Na boyi basukenga na nzoto. Maboko na yo matendi makila ya motema nanga ozokisi. Ochubinga ndelikonga ye. Kende basukola yo maboko. Epai ezango na ebeniko mama. Ya mabedi Neymar. Madilo za légende pourquoi parce qu'il y a bani ko ça ba interprète c'est ba nzembo bato ba komaka ba papa Lutumba il y a ko interprète ba benga mtu légende za moto wa sala ipe ba nzembo bi Madilo tsala sa nzembo siko Kofi Olomide ba nzembo bela yemba muta komela waze quoi
na babengaka Kofi Légende eza waze quoi donc bato nyonso baosa badeba moko inutile trop bas moto ayembi eza kwa yo opesa eloko en coulisse ngai na ye na rendre yango réel bango otyape yo te batiaka bato bamona oyaya tosa ndeni parce que navi na motema mabe na ye na hypocrisie video na bomo yango eza ya licho oyo nzemba naye madilu batengo masara mokusa marijante mokusa oka bouteille ya énergie malt omona donc na ndenge ya licho oye madilu système chimuke nga nayebi fate ya madilu nyonso eza ya koloba te basi baza desejuraka makambo eza boye te fo banganga tela bango nyonso eza koloba te tosolola te mosala mpe esalami moka de la presse po apoto topesi yo mbote makambo ekoleka ya zaire makambo ezali mwana parce que otai bevi baex na ye bato ya maboki mpo bato ya maboki entre bango na bango balalanaka ti lelo la duchesse alobela biso kosalaka bokolala na eleki et puis ça continue ti lelo bafi ya maboki ya balolo balingi mpe bakomedi ya diaspora na ya kisasa kotutisana komedi ya diaspora bana misu bamarie basika ndaku basi mibali na ndako maboyaka kisasa bozwi banduku cuku biloko masizo nyonso na mbembe alobela siko ya licho jana te dime siko lejane parce que si la grand esprit ya mokolo ye mokuta ye mane nzema madili obina abona ye bebe na ye tolimi tosaisko ndeni mais si na mpe bino boyebaka azali mokolo ti mpo misolo komo azalaka na age ya balobi ya madilu azali na 7 ans boyebaka azala mokolo 50 ans so madilu à l'époque azali na 30 ans encore sila ye azali mokolo so sila azali na 28 ans écart à 2 ans 28 ans kasi te obombe mokitise age te biayaya alobaka ndenge ya licho so différence ya sila na bellevue eza que sila oyo babaka l'adversaire amwa na ville ana omona bonne vie boa vida boa dile abango wana osala l'enfant propre quand on dira peut-être bela ye azali nano na njingi aoyoka nano amataka te kita te amataka te dasa bapomba DJ nani DJ kala wana penza papi mbavu kotazo bina kotazo dala kotazo bina eza esika suka basi wana nini banona ngi na pesi mbote kimbangu sasa mobimba pe ekoma yango na bar lomo couloir wana na mapono bar mais banzema madilu mpe ebanda obeta ando yoka mpo bela banda oteka nde mapa na mwa coin baoteka obaa mapa ya bato apokwa mama tia mwa mbebele ayoka si je savais ça bazwa melako na ye pa basusu wape madiluti wape nzete nde bafeti nyonso bamabala bakutinge azala te seke fete esalami te na baanniversaire omokwa mpo vi ayemba mais ye ake na biso neti nabela baex ozali banani te mobali opo abala yo soit disant tobona biso te babala ye confirme me tomona mariage te comédien nyonso abala tokenda na ya mobali na ya mwasi tomona video tomona mariage boyolobela biso kaka teke epaadani abala ye boyela biso ne foto ya libala plus poani lelo nde boassume bosasumaka te basans esprit bahypocrite zomona oui oneti tani ya mabedi boyo yo afia
fou kutu ya milieu te ya public te mais so bali faut photo ta Facebook il faut pas filmer pour pas garder comme image souvenir voilà so pas ya belle Neymar master la plus belle jambe marquée Mamutu va pas la boyer John a dit c'est pas de caméra téléphone bouche à la panier on t'entend au aussi dans ce moment de fréquenter Tania vraiment en couple tout et tout donc aux ans autant la Tania la TV oye basi Tania qui a le cas TV voilà donc attention la tiki TV lelo ba masa na TV ba ya image qui kaka pour tout le monde ba ya musu ba sala TV kala to ya maboki to ni meso ba sali comme la momo vu ka zanga muta milier ni vient muta TV pardon et hollandais car on mora pas et le mot be fait bima mais bah non c'est ça ya mobali ya bato mobali ya bebe mobali aboyaka kotambola na yo surtout na bafete kolata na yo mpe malonga te demarche na yo mpe malonga te makillage na yo mpe malonga te sokino mpe malonga te finalement so pas de nazo batela kotambola no ndenge nini c'est le qu'on batiaki mopanzi ezalaki satin o teki tisini bela ndako loko ya musée national habillement mabe misala patronat te ma chérie ma chérie fais-toi belle attends ça adulte ma pexeke likambo te mais yo na robe bongo na sandal wana nga adulte abongo photo pexeke likambo muskapin mpona badulte mosusu mitu ebe balinga bazikonde neti zizi aza adulte oplexe comme ndeni oplexe sikoyo zizi ndenge nini mais aza sikoyo folle mentale fo sali oplexe po zizi keba alibulu okodinda balese pas prévu babanda photo combien kuna bon deux fois la mano za 100 régulièrement chaque fin de mois non ouais il est normal bah engagement après ok engagement après mais ça va demain le blanc moi makambo za tout le monde chez capture on a vu dans réseaux sociaux on pas dit que barési ko sona demain après avoir ko marmonion au demain à sala sila est-ce que vous solo la bongo et je peux ça on dirait moi et le mozongo dit ça là qu'est-ce qui s'est passé makamonion sur sala sila oui mine de rien on pourrait pas ignorer demain à sala ba clash pas mams mais makambo on va la poster kuna bino boyo on va sona demain déclaré moi je suis pas de personne fausse on a une personne très vraie ça toi monsieur on a besoin toi battu les humains mutu nyonso so beta lisolo atane na absence na ye ambion wa mal eza kotonga voilà tu vois mais na rappel zo bato na lâcheté nazo moi ta enfant na bande de l'école je sais tout comprendre nga bato ba yebi nga demain ba no clasher nga j'étais parmi des personnes oh ba mais moi n'a pas clashé de clasher non j'avais l'humanisme nabi que to lia to mela to fanda to partager so mutu so perdre na yango voilà on perdre tout le roi moi qui zengi mo boy zomona demain déjà la maman olia na ye na luta mulai te soki fourchette mulai te na to olia na fourchette ya ka c'est quoi to olia nga c'est déjà la tellement na kisi na ki azande ce qui liba omona on n'a pas un problème particulier ngana ye problème na ngana ezali que ngana la place mususu ye a place mususu ko moko sa na bralima moko sa na bra Congo donc te mela masanga na bino te biso te mela pe koto te logique mais ngana ye problème particulier ezali te mais ala benga ayo ay penga ba A1 pour alors pour alors on a tête à comprendre que le solo fallait yemba le solo ya fa produit je voilà bungi nzela zelo papa pour nini papa azaki mayele na biso mwana keba le notaire abe soki mwana lingi kosimba moto botika ye asima mokolo akozika koyeba moto sikoyo yango etumbi de mer osala suta mama lenok sara oyo aza capable awanga na mwana ye mameli kuna mboka voilà Sarah oyo aza capable awanga na mwana ye ebopo owangana mama na nok na babitola bongo awanga na salaire moto awangaki mwana amemi 9 mois ye moko oyo asila kisita belgi kisita na yo obotaki owangani ye mpo anini mpo mwana akomi telesi de Guadalupe mwana alandika misala mama mpo sara mpe mbembe wana mpe eloko ozobangisa sara kozwa mwana no ezaki mpo diego akobete mpo sheridi azalaki ex ya yaya omona bedi ex ya yaya likambo ya ex te ex nani
ex ya pe Bédié. boya yo Il y a tout le monde. ex amour na Ex, non, tu vas question. Ex, ça va rester. ex mambili ya be na besi mbote Mais quand on a dit que en fait nous sommes parce que pardon mambili ya be mobali ya bate mobali ya bébé belle vue bota courage c'est la biso photo ya yo na pas d'année ya mariage na page so ezate ata nene ya lobby ata bana ba lobby aka mobali ya bato eboka mama so mobali no tiela biso yo na page na officiel photo ya mariage na yo bafamille mabomano bapesa félicitation au cas contraire mobali ya bato mpo bolala ne mpe ndako moko te alakisa biso video vlog yotala papa ndenge alamuki ouais influenceuse wa fi ya réseaux sociaux influenceuse asa biso oso osala yango te oza abruti nde nani wana aloba wana mosusu abruti yaya grand ninja mais comment on appelle comment on a communicateur en haut ya Belgique ba ko panzana kuna de mera mena ba mbongo ba futa ba salaire ba soa ko ba soa ko ndima te alinga te bango nyonso ba panzani bakomete ebele baba hypocrite bakotela belvi na cc moma mambo nyonso ekoma ngambo belvi faki so ekomaka na ngambo ya sila bomoni moto abebisi théâtre ok bakokozwa courage te komaka papa masumu ntina tela ye ngani moto moko aloba aya mpe na mission moko abi te belvi nde oza fautif elobi nango ata le plus mignon de tous les comédiens de la diaspora Duce Kapanga. Salaire. Pour quel but? Pour quel job? Pour demain, on doit attacher le presse. Bon, salaire, on comprend. Bah, trois ma bande, on a bon bagage banane. Bah, sous-attaché. Maman est nocto la Barbie. Avakinan. Sous-attaché. On a dit que Duce a salaire pour finir à ma collègue, surtout plus finir assis là. Tozan Abino. Actualité eza na si demain zela non ba audio obwaka toi tu n'as qu'à 3 audios il est somme ba ko bana exemple ko chama ko chatte oh là là mais c'est déplorable comment on va blanc modèle oyo bomoni déjà comme ça roi bokani ndoki so kani ndoki ça ni bele la ti mo obele te poani ba hypocrite pour ba malheur ba ya pondu ya piment là là moi mayele na mona musika l'homme prudent voit le mal de loin ala mona manque à respect comme koma ba binda ko so ba ya makona kiti je me suis ba ya mbeli bosa porte c'est ba lingio sous te kende ba je ki zengi ba vers no betaka ba sanga na ba grâce témoin na le karaté chenga na benda nzoto na kufa kuna zara non bien peu pour avoir l'église au milieu du village na tema normal na finga mamste na zara déjà na mams bien na zara pe na pe bien mais yesu ya le comme ça le roi ya yete aucune position la fana na normal le qui est la fana normal wa le blabli makambe vers benga 6h to ke matanga basila encore ya ka matanga batute biso to kende to yela ba enveloppe boyeboy na ba mon ami wana nyos so ça assemblée carrément na film makanga na bando boya boyeboy c'est bela na lo bangote na ita demeure te que baba au jouer ba au dribbler na lo bangote le ba utiliser des mains pour ba ticket et ya ba to belé na makambo l'homme prudent voit le mal de loi et s'enfuit. Comment on peut marier jeune pour ne pas qui marier un joueur pas major et le film sur joueur pas major si mané le film sur joueur ka abim ça biso abim ça biso Marie-Jeanne a été pas alpha collé à jouer à ta producteur Mickey Marie-Jeanne a star à CDT ah bah merci YouTube oh bah le jouer na CD ça ba épée là bah Sephora oh Marie-Jeanne na les amis jouer oh yeah et puis la batunia sur bazana na Gabriel des stars avec Yann Mos $. Pour indiquer un peu le mot remarquable, mais quand j'aime mon oui, après mon papa. On va me connaître au Bali, on va faire différent.
ata niveau moto mabe bakomela ata ni baempoisonna ye dingizwa yo c'est ça, ça fait mal. dingizwa yo ayembeli nzambe malgré ye mpe akomani kuna bon mais eza kaka likambo ya poison nzambe abikisi ye gloire à Dieu vato ezo na suka déjà barési bazala ete autre oyo eloni tolobi te oyo faki tobakisa ya leya se respecter mpo yo lela na yo se respecter bapekisa yo bapekisa yo mpenza bapekisa moto nyonso olingi okota norando oyo oyo mamsto okuta ye na gaga jerebi tobetaka basoyoka banso bango mpe bayokaka pasi espoir bango mpe atoliaki bango mpe bayokaka pasi na kasi ya biso nde toya mabende ti mpo make pasi motu to ayokaka na libanda okopesa bonne impression mais en coulisse ça fait mal. Voilà. Ben vitika hypocrisie, bah tu vois ça va comprendre qu'il y a de l'île hypocrite. L'île hypocrite, l'île payeur. Le foot à rabat pour ba finga baninga. Et sopio. La patronne a chanana. Sans esprit. Ba Cardozo ba lekio en esprit. Baladona ba lekio en esprit. Ba yani ça mikolo wana uzu ba milo ba top ba to ba comprendre. Mais ce ni besoin ndeni. Même pas double caché, oui caché combien ce jeu principal à SB. Combien 500. Voilà, il faut tout t'as bien tout la règle Kabonga 500. On va parler parce que il ça là. Parce que il y a des rapide de côte. Pour comment parce que il y a le cas foot aussi ça monte sur YouTube, maman pas assusté. Et pour moi YouTube laisse là on peut. Ah on y a le foot à ça peut y a les cas pour mon grave maman aussi là on a un côté na be mon ba fatigue na boy ba kanga na yebi famille à Madilu na ko changer pour on m'a ba rezi Madilu pour yebi famille à grave c'est fini pour aujourd'hui. C'était d'abord un bel service à Barisi Baza. Et puis ben c'est pas Mamadou Mamadou a le qui a Madilu propre moi c'est de faire sans souci. Mamadou sont déjà là ti. Abakou challenge va lancer Nzembo Madilu. Grand ninja. Comme ça ben via yoka trop na TikTok pour encore abonner Madilu. Prochainement on va mettre Nzembo Madilu. Ayeba mbamo qui a ils ont boé. Voilà, la dédicace non tout comme na batutu balinganga na ba balinganga ti. Merci d'abord à Moka Yannick Chamba, Maman Bizi Mondele, Maman présidente et à Force Tranquille. Sincère condoléances dans Maman Carmel Moulumba, à Bongsi Maman Génie, Babota Ekaye Moko, Maman Naenda Zaki, Yaya Pele Kinae, à Tiki Busso en tout cas. Que ça lui passe beaucoup de courage. Maman Domitille Makenza, Maman Domitille pour la qui m'a fait mingi aux Okabela pe moi nati. Il y a papa Dilondele, souci ma belle-mère. Et puis merci beaucoup na maman Nicole Vangu. On a eu un abisso à TV. Nazam de ya maman. Il m'a eu comme mon fils Nicole Vangu. Bisou belé na destinée Ndongo, la plus belle destinée Ndongo. Ali ma camarade mère boss. Yaya Rokia Camara. Jules mon papa, mon papouche. Maman Iguette Kamozi. Madame Christelle Lina Yanga Motema Lina ya biso Christelle babizou ebele et bamboti belé na mimi ndume ya ba mimi bozé belo bolinganga na bolinganga te moi je vous aime en tout cas je risque la merveille moi la mamie Sephora Bialouse la Queen B babizou ebele Shekina Vumbi qui topeta Shekina comme lili lokuta ozoko sanga nga master na yo Vumbi bato nyonso botala partout bo ba Shekina bareza benyo na TV lili lokuta donc si refuta mironde na zongi ne mission dans ça lobby na bijou na benyo Shekina lili vérité bisou bye na ngabino numéro est affiché wana bo s'abonner na page nanga Facebook eza Belon Barezi Baza et na YouTube bo s'abonner bo nyori ba publicité te botala biso e bandeli tisuke osa biso mama na bien merci au spray na décarré bashia. Il y a Willy Mouchen, il est le véritable code mondial. Il a choisi ma tante à l'ange céleste. Mon papa Willy Claude Djaman à Londres. Vient à Malik Arafat, Bambote. Et belé. Voilà. Maman Maria Philippe. Hey, Freddy. Béton. Hey. Merci.
Merci beaucoup à Chris Canardo. Au revoir. 5e niveau, na avenue Kwango. Juste derrière Ina. So comme quand na Ina, autour de l'avenue Kwango numéro 130, au Mona Bangwana. Et puis, bah, na Njili. Na avenue Lusenge, quartier 8, quartier 8 na Njili. Na avenue Lusenge, référence des arbres à Lima. Soit au Béni Brango sur le numéro, on a répété, plus 243, 80, 86, 32, 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronier Vance, la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. awa nzamina nayebi tusiku shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada, moni munga fimbo. napesi yo awa opiso tsumu na pataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kasi njo soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mamini tokei Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a na scène. Nous avons le babonné de Rolex sur ma perruque. On a bon mona. Ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya milai. Vanessa Airwig. Azawana na prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïko la Sabino va produire Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyo ngamoko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sukolingi oyo soigner teint na yo ozala un peu propre mais ekoteiso mpenza makasi te donc ekogarde teint na yo mais ekosoigner pe en même temps. Oyo eza pona maboko so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize pe oyo toza na bagamme nyonso bagommage ba lotion, ba lait. Donc, si vous êtes intéressé, contactez Bisso, on a le numéro de Bisso et WhatsApp. Merci beaucoup.